Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, ezanga bino se Rebecca, na ye lisusu liboso na bino, pona ko partager na bino eza parole de Dieu par rapport ya makambo eza koya na mokili oyo. Ebele ya bato bakotia tembe par rapport ya makambo biso tozoloba ya mosusu révélation ndoto nalotaki mais oyo eza moto ezali ba écriture makomi na Nzambe. Yango na fungola ba Bible na biso. Nde tofungolaka toujours na Romain d'abord tobanda na lelo na Romain kandi tobandaka ebongo lelo totanga Apocalypse 13 totanga Apocalypse 13 lelo bisika oyo ozali fungola nanu Biblia tobanda na Romain totatola nanu Yesu azali Nzambe bongo tokende kotanga makomi na biso na Bible ya Apocalypse oui. Non, Apocalypse 13, c'est autant en Apocalypse 8. Apocalypse 8, verset 1 à 13. Wana yo tonzo bongisa makomi na yo. Yo kaliloba na Nzambe tatola na motema po te biso nyonso tondimela Yesu Masiya azali Nzambe na bao bandimeli ye nanu te bapesi motema na ye te. Ebele bato bayebi solution. Ebele bato bayebi ke Yesu aza Nzambe. Mais nanu bapesi mitema na bao na Nzambe te. Alors ekomi ntango topesa mitema na kati na bonzambe mpenza tomikotisa mobimba kondimela Yesu na monoko kaka te ndimela Yesu na motema na yo mpe mobimba yango wana tozotanga oyo ezali parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth natangi na kombo na Yesu Masiya. Yesu azali kolo pamba te Nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema mpe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika. Ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango na miso ya bato Nzambe akokomisa yo bosembo pe akobikisa yo. Wana boyebi tokomaka tokolobaka pamba te ekomama moto nyonso oyo andimaka Nzambe oyo abondelaka Nzambe wana 13 ezoloba moto abondelaka Nzambe akobika. Alors pote yo bika na nga pe na bika biso nyonso tobondela Nzambe ya Israël totia motema na Nzambe bosantu to confie na ye pote ye abikisa biso amen. Tobondeli totika moma ona maboka molimo mosantu le paraclet yenda za dispensation ya ngai na yo ya suka yenda za lisungi na biso na makasi na biso moto okoka te sa molimo mosantu okoka ko interpréter Bible te donc tosenga aide ko uta epai na ipo yenda tia maloba ndenge alobaki na Jérémie na kotia maloba na kati na bino azoyebisa ba prophète na yeki na kopesa bino maloba Nzambe apesaka maloba Nzambe atiaka pe maloba alors Nzambe asunga biso mpona kososolisa bino liloba na ye. Donc vous comprenez na spiritualité pe boyeba komibongisa na makambo nyonso ezoya tokomi na ntango oyo chrétien nyonso ase préparer mutu nyonso faut se préparer amitala malamu to azonga nsima atala pe malamu conduite na ye liboso ndenge azali kotambola na ntango oyo ezali amibongisa po te tokomi na ntango oyo toza s'approcher vers la fin s'approcher vers la fin ndenge kolo ayebisaki ngai fu makambo ekoma po bino bopusana bokende pene na suka donc totika momona maboka molimo mosantu yo ozobondela na ngai tozobondela Nzambe asa na bomoi mokonzi likolo pe na se le créateur de toutes choses mokonzi l'univers le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Nzambe nga na bondelaka ye wana yango wana yo pe soki okroaka na Jésus comme Dieu donc tozosambela nga na Nzambe moko togumbi mituna biso pona kokumisa mokonzi bakonzi tobondeli bon tolobi amen. Yahweh Nzambe ya Israël ozali Nzambe obongwani te mosusu azali te le créateur de toutes choses tobeleli yo kolo na ta oyo totiki nyonso na maboko na mosantu alola soit contrôle de début à la fin ya kokamba biso pesa biso pe mayela kososola parole na yo kolo ya kolobela yo kolo na ndenge koki tosepelisa bato me tosala ezali volonté na yo kolo na mobimba na yo oza Nzambe nguya tosengi nguya na yo puissance na yo kolo ekompanie biso mayele na biso efungwama pe bayeba koyoka bayoka na lito ya lola kolo sosolisa bango po te oza Nzambe kolo na tiki yo ozwa esika molimo mosantu oloba na libota na yo po sosolisa bango pense na yo na Bible ya Apocalypse Bible ya Révélation toza na posa interprétation spirituelle oyo kosunga libota na Nzambe po makomi wana eza trop spirituel Seigneur Jésus de Nazareth
oza nzambe nguya natika esika epai na yo Nkolo Molimo Mosantu, kamba biso, lobela biso esika video ekokota physique, tika te badon spirituel bana na yo esekwa, toza na poso kolisa biso spirituellement, toza na posa ya délivrance oyo accorde biso yango, po Bible elobi délivrance appartient à l'Éternel. Basambelako babikaka ntango tokomi Nkolo, Bible elobi les ténèbres ne régneront point toujours, car le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Tika toyebana kobebisa nyonso mongo naza nango projet mabe contre vidéo oyo na kombo na Yesu Masiya tobondeli bo tolobi amen. Totangi na Apocalypse. Eza Apocalypse 8 natangi na kombo na Yesu Masiya avana loba mingi. Totika mama onde totiki na maboko na Nzambe ye moko akamba biso apesa biso interprétation oyo kokosunga libota na ye. Amen. Ça va totangi na makomi na Nzambe. Tango mwana meme alongoli kashe ya liboso likolo evandi nie evandi kimia. Tango afungoli kashe ya liboso likolo evandi kimia penza. Soki ndambo ya ngunga moke bongo namoni baangelu sambo batelemi na miso ya Nzambe, bapesi bango bakelelo sambo. Angelu mosusu aye kotelema penepene ya mesa ya or ya mabonza oyo ezali liboso ya kiti ya bokonzi asimbi sani moko ya or oyo bambuta oyo bapu bozela peuple de Sion bino botanga kuna nga nde nakangami awa bapumbelaka malasi oyo bapopolelaka malasi moninga nakangama ndi wana me bino bokendaka deja nga nazoya na nsima na bino mpe bapesi ye malasi ebele atumba yango likolo ya mesa po milinga emata na miso ya Nzambe. Nzela moko na losambo ya bato nyonso ya bosantu boye milinga ya malasi elongwe na likolo ya angelu pe emati na likolo na miso ya Nzambe. Nzela moko na losambo ya bato ya bosantu. Sima angelu akamati sani wana ya or atondisi yango na moto oyo ezali na mesa ya mabonza pe abwaki yango na se kake na bamoto na yango pe mingongo ebimaki pe mokili eninganaki. Tokomi na 6. Baangelu wana sambo oyo bazalaki na kelelo sambo bamibongisi mpona kobeta yango. Angelu ya liboso abeti kelelo, mbula ya mabanga na moto esangani na makila eyei kokweya na mokili. Ndambo moko ya mokili eziki. Ndambo moko ya banzete eziki na matiti nyonso ya mobeso. Awa ntango baloba ndambo ya mokili eziki tobosana te. Bible elobi na biso oyo ekoma na ntango wana ekoma pe na ntango ya bana na bato. Angelu ya mibale abeti kelelo, moto moko ya somo oyo amonanaki
lokola ngomba monene aye kokweya na mai ya ebale monene. Ndambo moko ya mai ebongwani makila. Na Apocalypse 13, donc on a biso to se préparer. Donc Elohim azoyebisa biso ke tosomba bamai toyebi te ndenge alobi na biso makambo esengeli ekoma mpo avancer biso vers la fin. Na kati ya Bible ya Apocalypse toza na makambo oyo bana na bato baovivre. Donc na temps na biso mpe boye enlèvement eza nanu te, esalami nanu te, mais eza na événement moko boye ezoleka oyo biso tokovivre yango nzambe moko alobaki yango. Mais eza na makambo mosusu ti tokóma na suka mpenza kuna na fin nde nzambe osala biso ngolu olongola baoyo ye. Mais eza te na makambo mosusu oyo nyonso wana ekóma oyo Nkolo aloba na Apocalypse biso tozala deja te, biso nyonso tozala te te bongo te. Ye alobi eza na makambo mosusu esengeli fo ekóma. Ndambo ya bato bakokufa, ndambo banzete, ndambo ekokufa banzete wana, ndambo ekokufa bamai ekobeba mpe ndambo. Donc eza na événement oyo biso mpe bato toke toza na mokili to se préparer koki yo oza chrétien mokristo ko se préparer te na kondima no kake nga na ozala te, faut se préparer na tout. Soki mpe oza te okufi avant nzambe azwi lokumu oke kozela kuna repos. Soki liseko ya nini oyo enlèvement miyeli yo avant ke makambo wana nyonso koma gloire à Jésus. Mais soki makambo mpe komeli yo avant, faut se préparer na nyonso. Chrétien se préparera nyonso. Mwana nzambe akoprépare kaka te mpona un événement kaka nga na oprépare kaka mpona nini oyo mpona exemple mpona enlèvement. Siko so liwe eyeli yo avant obien nga na oprépare kaka ke nayebi esalama boye. Non, mwana na nzambe eza lokola soda okende tumba amilengela ye na nyonso. Omoni alati bottine, alati ceinture, omoni alati banini oyo tobengaka banini bamasasi na ye partout alati antibale, alati nyonso mpo ani okau masasi oyo elanga na mopanzi boye ubien na tolo ubien na mokongo nazala protégé. Mwana na nzambe mpe abongama na nyonso tomilengeli na nyonso. Po towiti elobi na biso angelu ya mibale abeti kelelo nazongela 8 moto moko ya somo oyo amonanaki lokola ngomba monene ayei kokweya na mai ya ebale monene na ebale monene. Ndambo moko ya bamai ebongwani makila. So ce n'est pas en vain nga na omona Nkolo azoyebisa biso bosomba bamai. To na koma na écriture oyo na olobaki ya événement ezoya nzambe azoprépare biso. Eza ba oyo bino bokanisa te guerre nani oyo na nani ote, eza oyo bino bokanisa te. Eza na événement mpena Nkolo ye moko azokanisa sala to asala. Soki meme ata élection soki ndenge esama bato bapreparaka na makambo mosusu mwa babandi kokabola bafeuille ou bien bandi osala eza na événement moko mpo to avancer vers la fin mpo tokende pembeni ya suka. Eza na événement moko ekosala mokolo aloba na biso na ntango wana bato bakokanisa suka me ozala suka te. J'espère que vous comprendre. Ndambo moko ya biloko nyonso ya bomoi oyo ezali na ebale ekufi pe ndambo ya masuwa nyonso epanzani. J'espère vous comprendre. Bongo angelu ya misato abeti kelelo monzoto moko ya monene oyo ezali kopesa moto euti na likolo pe eyei kokweya na ndambo ya ebale pe ya bisika mai ebimaka. Na bisika mai ebimaka kombo ya monzoto yango ezali bololo. Donc mai ekoma bololo na source na yango. Ndambo moko ya mai ekomi bololo zomona pe wana eza Apocalypse kaka 8 mais na 13 nde mai ekobeba pe bato mingi bakufaki mpona mai wana ya bololo. Oyo aza matoi kaka yoke pe atanga pe Apocalypse eza bien 8 ya Apocalypse 8 tanga ngo mobimba tu vas comprendre makambo okolo ba prophétie ba opesa biloko ekozala te bamai ekobeba botanga na Apocalypse bien 8.
yosunga bino. Angelu ya minei abeti kelelo, ndambo moko ya moi na ya sanza pe ya minzoto eyei koningana pe eyindi. Moi ezalaki kongenga te. Moi ezalaki kongenga te, bangonga minei mobimba pe esanza bino botanga noki pe sanza na minzoto ezalaki kongenga te. Na butu bangonga minei mobimba. Donc moi engala te, sanza kongala te. Donc ce n'est pas en vain. Kola zo ebisa biso to se préparer na pona makambo oyo énergie kola beba tu basomba ba bougie banini. Da kutu na ndo kanisa bougie. Nga tongo na zwaka révélation ya bougie liboso na tuninga binzambe biso bougie makamba bougie na christianisme bougie ezalaka te. Biso to sambela na biso na ba bougie te. Bougie to yebi yango nde to biso to yebi ba pratika ngo bato ba pratika ngo baza bato basambela na ba religion mosusu kwa pa na biso papa biso to salela bougie te. Comment na ndo tozo lokisa nga na somba ba bougie na ba almete bougie na somba bougie ndenge ni evandaki ba jour nde na betela bino na révélation evandi ba jour nde na ekolala na ekolota nazolambela bana semulu bandeko na nga semulu ezotoka namonaka kwa kureke molili ekoti nde na esutuka na ndoto nde ntongo etaninga bie question na otuna kolo bougie tokosala nango nini biso tosambela na babougie te po ani alobana nasomba bougie nzoka eza mpona bakure banda kokende nde esika na kosomba bougie to naso mpe babougie ndamu naso babougie ndamu mikolo mosusu eleka nango mpe elekileki bajour car ezalaka te ke bokanisa te tolalaka kaka boloti olalaka boloti mosusu barévélation toya kosangisa yango nde boyeba mosusu moto abeta de révélation to révélation kokasa te azoka lelo moko lobazi mpe moko te kola aloba abo te kolo na biso ya biloba aloba te nzambe ya biso alobaka na temps nde ezala na sagesse ya kocomprendre langage ya nzambe to nkolo azolobela yo nde naye kocomprendre ke aye koyebisanga sikoyo bakisa babougie donc babougie na somba exemple ke bakisa babougie. J'espère vous comprendre. Natali lisusu wana 13 tosukisa na 13 mpe suki mpe na 13 natali lisusu mpe namoni kombe moko azalaki kopumbwana likolo penza ezalaki konganga boye na mongongo makasi mwana ezalaki koganga na mongongo makasi mawa bato nyonso ya mokili bakozala na mawa koleka ntango baangelu misato mosusu bakobeta kelelo. Kola azoyebisa biso mawa na mokili to baangelu misato bakobeta kelelo na mokili. Vraiment yo tanga apocalypse bien vraiment 8 1 à 13 nga mpe na bundani kotanga tango bino mo bomoni nde na kembi namoni pasi mingi mpona kotanga apocalypse 1:13 mpona kaka bososola makambo oyo eza koya ezali na bible. Evenema nyonso kolo apreparaka libota na ye aprepara bana na ye alors nzambe abosanto alingi aprepare yo na ngai alobaki tosomba mai alobaki tosomba biloko alobaki tosomba babiloko oyo omonaka kaka oyo babiloko oyo toliaka ya Afrika alobaki ekozala te sokolo alobaki biloko wana ekozala te boyoki na bible ndenge alobi bamasuwa osala nini ekopasuka donc ekopanzana même biloko elingaki ebanda koyata na nzela ekokoma te parce que nzambe aza mokonzi ya bevenema. Mais avant nyonso wana kola salango nzambe apreparaka libota na ye. Tomona na Egypte bato ebele baza na soif makambo yango ekokisama ane oyo parce que bapesa ye baprophétie bandeko na ngai nazoyebisa bino makambo oyo soki bino bozomonela yango ata 3 ans et demi ndenge bible ezoloba na biso po makomi na nzambe ekomeli biso 3 ans et demi soki ekozwa biso ba 5 ans wana parce que soki 3 ans et demi bafamili bambula mabanga wana babebisa babiloko wana ti boyaka sikoyo wana makambo wana evenema eza 3 ans et demi sikoyo oyebisaka wana eza bible apocalypse so otangi apocalypse mobimba banda na 1 kendo 6 na 22
Nenga Apocalypse 1 aussi, 2 aussi, 3 autres, nde totanga la Bible. Kende otanga ozomona Bible ezo préciser 3 ans et demi ya bevenema wana. Sikoyo wana nga nalobi te ke molimo nda lobi na nga. Nalobi pe te nzambe muta yebisinga. Nalobi Bible ndenge ezo préparer biso ke makambo wana ekosalama 3 ans et demi. So makambo wana ekosalama 3 ans et demi, bamusu baloti 5 ans, 5 ans. 5 ans wana ekozala biso te ke 3 ans et demi ya bevenema ya bitumba ya nini. Omoni meme Angola ekotonga ma retard. Poani bazaki na guerre. Malgré ce que to guerre si ba ekotonga omonaka mingi baloba bandeko na biso mingi batanga te poani balekisi ba moment ebele na bitumba. Eza na 3 ans et demi au biso tozo passer na famine na makambo ba problème ya mai na ba problème ya makambo belé ba mai wana musu ekoboma bato na betela bino ndoto na lotaki na moni bato bakauki po na soif bazo senga mai na bakopo na bandako ya bato. Alors na tango wana Nzambe nenga lobi na biso 3 ans et demi na makumi na ye. Siko 3 ans et demi wana ti baya kolona baya kobongisa baya kobalola bako na biloko ti biloko kola to banda kobuka babanda koteka ti bato bakoma kozwa mbongo po tokoma ta kovivre moi bien to musu ekozwa biso ba 5 ans wana a totalité ndenga na lobi wana ngai Nzambe te nde na lobi me makomi ya Nzambe ezoprépare biso makambo wana ekosalama 3 ans et demi mais ndenge 5 ans biso toyoki nga pe nayokaki 5 ans wana na ndoto nanga me nalobi te ndoto nyonso te bokanisaka ke ndoto nyonso tolobaka Nzambe alobi kola pesi biso molimo ya discernement ya kososola banzoto ndeti mutu soko alali aloti alobi to yango asuka yango ekomi me kola bisa biso nini toloba te ke ndenge apesi révélation na wana eza ndoto te eza ndoto mais par rapport ya l'écriture Nzambe azoprépare biso alobi nini oyo makambo wana bato bakokanisa tokomi na suka me kozala suka te suka ekoya me ma événement biso tozokende ekozala suka te toza kosaproche mais vers la fin mais yango wana te ekozala biso suka yango wana te ekozala biso suka nga mpe nalalaki mpe na kolo azoyebisanga ke ifo ekoma moninga mpe na nde kobanga nde na bisala bino nazolenga nazotremble me Nzambe alobi na nga événement wana ekoya pour avancer bino vers la fin. Dans mon nouvelle génération, faut évangile ya tant souka. Alors makambo nyonso bino bozomona, kolo fois sokola église, kolo fois sokola bamboka, kolo fois acha ordre moko bodoki, bokomi na biso bino na facilité moko motema na bino ko mabe bozo croire soute na évangile, bat ba bongola isu mitema te bat ba mitema makasi, ba pasteur ebele baza bandoki, ba mama pasteur ebele ba o soutenir bango, en tout cas makambo ba mama pasteur wana kande to osenga lisungi ya servante na esera aya kolobela biso pona ba mama pasteur wana penza ba mama pasteur po ye penda comme ayebisi ngai aza de mission moko osala mpona bino ba mama pasteur en tout cas bozo soutenir mibali na bino na makambo ya mabe makasi ba mama pasteur tozozela émission wana o servante na ya bongisi na motema moko ya kokita tozozela émission wana mpona ba mama pasteur bamibongisa mitema na bango mpona kosunga mpe mibali na bango na bamission okolo apesa bango en tout cas tozozela mowumbu na ye soki kolo apesi ye ntango mpe ngonga ntango akotelema koyela biso ide ya bamama pasteur to makanisi oyo ya memeli biso mpona kosunga bamama pasteur biso nyonso tosungama na video wana oyo eza koya na nzela ya servante na ye en tout cas ngai namoni pasteur oteyaka no oza na kindoki siko bandimi oyo balandaka yo po mema bango wapi ba papa pasteur na yo mama pasteur ozo soutenir mobile na kati ya kindoki tango boko bongola mitema te boza pe de en église bozo kamba boko bongola mitema te na moma oyo onga naza servante na te ya kana kambaka ngape Nzamba lobela ngai bolingi Nzamba lobela pe bino mais les problèmes Nzamba lobela bino bon misala mabe po ni boliko ka bwana yango te ba papa pasteur ba mama pasteur ba sœur pasteur bandimi mama Nzambe pa lobelanga mama Nzambe pa talisanga makambo eza bien Nzamba lobela biso mais kindoki na biso nde pe to kabwana yango masumu na kati ya mitema na biso pe to tika yango kosala baninga mabe facilement kaka bofu to kabwana na biloko wana nyonso ekokota biso lola te komema biso nulle part événement yango ezoya siko bino na ebite botie likia na Nzambe akobikisa bato nano ou bien bochaka elikia na fufu na bilei po ya lobi bilei ekobikisa bino te nourriture eko sauver mutu te
Siko tokotia motema na nzamba Israël tokotia motema na biloko ya kolia. Bozoloka kaka gratuit boye mpo na nini? Ntango ekoki yo na ngai tosimba nzela tokende pa Yesu Masiya akangola biso touti na mabota ya mabe, touti na mabota kindoki. Bosala keba, bosala attention bato bapesa ba témoignage na télévision o baza bana na nzamba solo bozala prudent pe na mokili o penda ba lourd visser bazaka aboy na télé. Bali komona moto nzamba bima te. Bali komona mwana na nzamba asala musala ndenge esengeli te. Kaka babundisa ye, kaka batake ye, kaka bazinga ye, bamemela ye molili, bamemela ye butu. Omona ye wana mbangu banga kesala relation na famille na yo, contact na libota na nga na za pembe na ye, olina salela bino ye nini? Te nkota na ngai bato aéroport. Bato aéroport bobongola mitema. Bato aéroport na nzela na mutu moko bato 10 bakati na meli mosambo bakati na yo. Bo renoncer na makambo wana. Tokomi na ntango oyo tosala repentance sincère. Biso nyonso touti na masumu. Biso nyonso touti na mabe tozoluka ka mokeli na nyonso abikisa biso. Biso nyonso tozokende ka na repentance. Biso nyonso topesi botema na biso na Yesu. Soki yo talaka ngai Nzambe aloba na nga na nzela na obasi ebele ba obongola mitema. Ça veut dire na oteya bato oyo mpe bayebi nanu nkolo te. Nazoteya bato oyo nanu bandimeli Yesu na mobimba na ye te. Mais eza ntango te ke bokoma kobutake nga to bokoma koluka nga to bokoma kobundisa nga ekomi ntango na nga na bino tobongola nde mitema. Topesa bomoi na biso na Yesu Masiya. Tolingaki mibali, tolingaki sexe, tolingaki nyonso wana tolingaki tosepelaki na yango. Meme biso lesika moko te. Biso nyonso nde tozabu. So tobandika kopupola ba déception na biso tokutai nango. Mutu ana sakombi te ekolo na ndambo. Toana ba déception, toana ba déception. Siko mutu amona biso totondo sa masumu wana bengi biso venez à moi vous tous qui est fatigué chargé na ba déception bozana ngo po bopona nzele kobo. Boya awa. Boya ngana kangola bino na sokola bino. Mayi ezali. Soko monike bo spiritualité no ezamuke. Miniki ezali. Obandi na miniki. Alobi miniki ezofele. Mayi eza ofele. Aobenga biso nyonso wana toke kosala repentance sincère. Mutu aza saint awazate. Biso nyonso tobongola mitema toyamba Nzambe lokwa mokoli mpe mobikisi. Oza mwana na Nzambe. Ona servante de Dieu. Wana Bible. Opesa ba message. Oteya bato. Na butu. Bisala na yo eza nini? Kopesa pesa baninga misala ko bengana bino boy pona ni moto nyonso bo message na moto ba message na ranango te bino bozo sika bozo bongola motema te kaka wana obokilaki biso moto pona nini obokilaki biso moto pona nini non ekomi ntango tobongola mitema ngai na yo to se repentir to tika kindoki to tika moyibi poso na bitika kindoki tika moyibi oloba nini ebongo yo za dini yo uta wapi tolanda témoignage na sava ngai na bino to bongola mitema to changer to pesa Nzambe bomoi opportunité abongola biso mitema a changer biso mitema otangi Bible tozoka te kuna lobi to bato ebele ba okufa bato ba otikala na bomoi Nzambe opesa bo mitema sika. Ngai na yo kutu to mizwila motema wana avant. Ngai na yo to mizwila motema wana avant. Poto bika na événement ozo ela biso. Poto bika na événement ozo ela biso. Liwa ezali. Bato ebele bakokufa sake bayeba ke bazaki bato bakufa ba okufa te me bakufi. Bato ebele balobaki tala yo moko tanga Apocalypse kaka. Yo moko tanga Apocalypse 8. Nde ko comprendre ke ba mayo to tie na ndako yango te ko bikisa biso po ekosila. Biloko to tie na ndako 3h30, 5 sacs à loso, to 4 sacs à loso, to 6 sacs à loso na 3h30. Tala famille de toza na monene. To ko bika na biloko o Nzambe mta obikisa biso. To tie likia na Nzamba bomoi bandeko na ngai. Nazo bondela bino. To pesa Nzambe motema. To se to yambola luka mosa Nzambe ngai te bobenga ngate. Bobenga ngai te. Po bobenga kinga bandoto boyebisinga makambo bino boyebisinga ezaka po esuyiri ngai me mutu na kati na bino andimi kobongola motema azana ite. Alors boluka basala Nzambe bazana na Nzambe monde ezopela isaji bino bon pe boyebaka yo moko kuta ocholo banga so mutu oyoka Nzambe na yebaka nga mutu soka zo Nzambe olobele na yebaka do boyebi kutu bato baloba Nzambe alobela bango boyebi penda bato ke bayoka Nzambe bokende pa na bango basala bino bosala tubela
bozwa bolimbisi ya masumu ndenge je azalaki koprepare libota na ye. Toza na ntango bato mosusu bakokufa bayebi te. Yaya moto alifelu awa deja tobotama toza na biso tozo comprendre déjà to bunda na ba choc na biso na ba difficulté na biso na ba kokoso na biso na ba problème na biso. Et comme tant to tubela balobi na biso kuna to confesser moi soza na ndoki yebisa mbani ozando mobali ozando ki yebisa moi sunu ozando obota mwana wana za tata wana te confesser soki ko yindela onzamba obikisa yo ba biso yindela biso na babalabala ndino nzamba positionner biso quand même tozo moi esika ata ya mukia mais rocha mutu tozo bundana na vie mutu aza na vie meilleur o aza nango nzamba zo lokumu. Mais biso ne tozo bunda. Mais bunda kati na nkolo bimisa vérité bomba na motema na yo lobela bana na yo lobela mobali na yo lobela vérité wana na famille bimi makambo esili. Okangi biloko ngo boye ba misala ngo boye ti wapi to se repentir ngai nazanga ngai nzambe yokelanga mwana oma ngai yokelanga ma Yesu ngai atambolela nga nekobo Yesu limbisa ngai nga na tosaki yo te na bangaki yo te kolo wana eza ngai Rebeka yo te wana ngai nzamba limbisa ngai natambo na impudicité natambo na bavortement natambo na lokuta et surtout na kosaka na kipaka te na kosi na leki nzambe yokelanga mawa nalaka osoni nanga lokumu na yo naloba liboso ya bato na kotatola yo na kotémoigner na kokonfese mabe na ngai mpo te ngai nazanga na posa na bika Yesu ngai nanga na posa na kotalola nga pasa moto alufelu na okoka na ngai te Yesu na boyi na nga kindoki Yesu na boyi na nga lokuta Yesu na boyi na milimo mabe Yesu na boyi na nga koluka baninga Yesu na boyi na nga kindoki na boyi na nga kokanga bavia baninga Yesu na renoncer na mabe Yesu na tiki na nga mabe Yesu na boyi na nga mabe Yesu na boyi posa na nga na bika na kotalola nazwa bomoi ya seko oyolaka ngai obenganga Israël ekola Jacob ngai nzambe na yo nzambo abimela mosi obimela pe ngai pe naza na posa na bika yawe nzambe ngai nde modèle ya confession na confesser sincère liboso no yebi motema na koleka ngai moko oyebi sia motema na koleka ngai moko limbisa ngai na ebande to na bande musala na nga papa na bandaki ona luyenge nyonso na luyalu nyonso na kichangwe nyonso na memi na bandoki na banani na TV wo nganda talaku limbisa ngai yokelanga mawa papa sokolanga na makila na yo petolanga na makila na nzambe ngai mokola suka na mona yo kolo na renoncer na misala mabe na renoncer na kindoke conscient na boyi na nga kotonga na boyi na nga lokuta nazo renoncer na misala nyonso au ténèbres. Bible lobi les ténèbres ne régneront point toujours car le fils de l'homme apparaît pour détruire les œuvres des ténèbres. Cheval est équipé par les jours de la bataille mais la délivrance appartient à l'Éternel. Délivre-moi Seigneur, délivrance appartient à toi. Délivre-moi. Ngana lingina bika, ngana lingina mona yo. Kolo nazo ko renoncer na banzamba bikeko. Nazo ko renoncer na alliance nyonso basalisanga sali savoir, na ba révélation, na ba signature ya kindoki. Na mona moko mundele moko te Seigneur na mukili. Ake ko signifier muto azana koma hôpital, azana koma ba signifier contrat. Muto à la fois na conscience pour ba signifier contrat. Makambo nyonso basalisanga na mukili consciemment spirituellement. Na renoncer na yango papa devant mukili mobimba. Papa yolobi ayoki yo sonte poko yoki sonte bukolo wana. Papa na renoncer na nyonso na sala spirituel na yebite. Na kombo na o Yesu Masiya makila ne sokola ngai epe tolanga nzambe kotisanga na alliance akoko na ngai Abraham na bika moko bolamu na yo na bolamu ne localiser vie nanga motema nanga na pesi na nzamba bosando na kombo na o Yesu Masiya nzamba Israël amen. Wana yanga confession na courage pe yo na pesa ope makaso yaza mwana mwasi pe lukua ngai devant mokili mobimba boye batalaka ye azo renoncer na kindoki conscient azo renoncer na basignature conscient bongo ngai yo penda na kenda ko signer bo penda consciemment na simba di na loboko ya mobali ya ramotina bwana bandoto bandeko na ngai c'est le moment to pesa bomoi na biso na Yesu. Mama nga naza suki na lali na butu mama omona ba matisi nga likola cheval chipoi mama chipoi moto ezobima na se yango ata ba belela moto ba otinda moto bino esa bino lote njobo vivade na moto o mama nga mona batomboli nga na kiti na matili kome moto moko ezala wana na se na comprendre ndoto ngo te ndiko na poni ko yo yebisa makamna interpréter makamno sa na butu
À partir de là, on a interprété sous bandoto te. Oza na ndoto nazo interprété du sous bandoto te. Pour bandoto nga na yoki bino mo bota la sorte ya bandoto. Bino mo bota. Na ngai na interprété makam na ye ndenga lukara na butu nga na interprété. Naza so nazo lala, nazo lota mama, nazo kiti mona batombola nga na zamba na village na mati likolo mona batu bazo kumisanga moto moko bodo bazebola na ba bina na butu. So nga na ke interprété nzoto abunga ta ibino. À partir de là bandeko na ngai na linga na sunga bino pona ko interprété bandoto. Na linga na aider bino mais bandoto banana lubaka ke naza na likabo ko interpréter ka bandoto bandeko na nga loko bata mabe nyonso baloba pe ye to memele makambo na biso tosala na butu soki abetela biso soki ayebi yango na parti ya leloko azoyoka ngai nga mo mutu na ye koloba ke na interpréter bandoto na bino na sunga bino mais oyo ekomeli nga bandoto ekomeli nga o pardon nazo interpréter su bandoto te kanga mona bai na renoncer na ngai na renoncer po o nga na moni na renoncer na ngai na boyi nazo interprété sous bandoto so loti ndoto na yo to bunda na ngokande to misa ko bunda na parce que wana pe komi motema moko na yebite na ko kanga batu nyonso motema bite nga pe na mélanger batu nyonso te mais so yo za mo anza basolo bo yeba po ni ako mélanger batu te na mélanger te pardon biso nyonso to na posa to bika vie éternelle mutu aza posa za la suir ozo mwande nazo renoncer ti ozo mwande tozo boya kindoki bozo mwande to boya misama be bozo mwande tozo kabona baliasi wana ba partenaire ancien partenaire mibalo to linga na vie to bima na bango na kati wana bato misala mabe baza na kati tozo renoncer na bango tozo kabwana nango biso nyonso toza posa yesu abikisa biso mobala libala a sauver biso parce que ngande na kozwa mukumba ya bato nyonso na makama mabe ba suiringa nana ngo za posa kaba zo bondela bo nzamba balobisi oza salite utashaki bilambano ba rotasha ba robe baninga pembe ya monike na kati yango ngamo mtu na luba ngamo pe na kati kaka esika wana oyo balobani ka esika wana kweka esika na hotelemiso ngamo pe kana TV na ndima na interpréter ngamo pe na yena bina interpréter susu te bandoto te alors to se préparer na événement oyo za koya maleme na kati ya prière pe to bongisa mitema na biso ezala nde peto to bondela ka nzamba bo santo akangola yo na ngai abikisa yo na ngai po to tambola ki malamu te so tangi apocalypse zo mona kola ozana baso baza moseka o baza vierge o bayebi mibali te tanga apocalypse mobimba o mona baninga so tala yo na ngai soka comme na verset na tala ka yo na ngai otalika na sima mukombo so mona ka banoko yo tiki okoka otanga baroute alors c'est le moment ngana otozana loko musoko sate na vie ngana oka repentance sincère nzamba yokela biso mawa to bimina makila mabe nzamba kabola biso nzamba kangola biso nzamba bimisa Abraham na liloba pamba na famille tata na ye akatela ebalie sort na ndako tata na yo kende na mboko na kolakisa yo mboka tata na ye wana soki ndako tata na ezaki na babikiko na bafodie mais nzambe na liloba pamba alongola Abraham nzambe wana alongola yo na nga na famille na biso akangola biso soki biso moko tosali mabe to wana mabe nzambe wana tobelela ye moko aya akabola nanu biso mona mabe. J'espère que vous comprendre makambo ezoya na ngana bisabino pona makambo ezoya méditez bien Apocalypse 8 de 1 à 13 tanga bien pour l'événement ezoya nde okoyeba ndenga ko se ko préparer mais na makambo biso amitema mabe kindoki to renoncer nango ndenga na la kisinga monde modèle so zote ya bato yo mona pe pasteur tika kindoki tika muyi bilukuta renoncer na mabe pote baningo bazolanda yo baloba te même apôtre pas zobani to imiter po ya elandi na Yesu Kristo ozomona toza ba imitateur na ye soki to imiter po ya landi Kristo bato o bayoka kanga na bite balandinga bayoka kanga quand même bayoka peke mama Rebecca passa la repentance a renoncer kana bakindoki ya bakoko na bango ya basetre na bango a renoncer kana makila mabe na kindoki conscient aboya kanyonso wana akabwana kana biloko wana et réclamer était parce que ba réclamation ezalaka Satan réclama Pierre Satan réclama Pierre Yesu a intercédé na faveur na ye ba réclamation ezalaka alors biso futo kabonaka na ba réclamation na ba condamnation na tango nyonso tokotika te koboya kango elinge telema yo de joso boya ezate kutu de na bondele sila nango te
ba réclamation ezalaka munguna Satan azolinga tozongela vie ya kala munguna Satan azolinga tobandone nzela ya Nzambe tolemba me tozwa makasi epai na efu totalisa ye nini bisika towuti kolo tala bisika na wuti tala fami na ngai basalelaka yo te ata babandi kosalelo bakoyesamaka kolo ta baréclamation akolo kangola ngai nde bongo tokosambela tomona bomoi tokoya olakisa bino te biso nde toya basantu tosambela te tobengana te tokataka te torenosaka nango te non torenosaka nango mpo toza bato tosilikaka mpo toza bato me biso na biso toluka délivrance ya solo me siko bino tosangani mpo toluka délivrance ya solo me bino boli kotika badélivrance ya solo ya nini mabe te siko tokende tokumbana ndeni tokende koluka Yesu ndeni tika Nzambe akangola bino tika Nzambe asala bino bolamu na video oyo nalingaka bino baoyo bayebi Nzambe nalingi bino na bolingo ya solo baoyo bayebi Nzambe ya solo Nzambe alola batela bino video ezala lipamboli mpona baoyo bayebi Nzambe mpe na baoyo bayebi Nzambe te parce que so botali video oyo nasali yango mpona deta nasali yango eta chrétien eta oyo nazalaki moto na masumu nazoyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na romain nazotatola nazokonfese tozoboya kindoki mpona kolakisa bato modele ndenge baboyaka kindoki ndenge torenosaka na mabe nde toboyaka kindoki inconscient bango mono lala boye na vie ozolota ndoto moko boye bazosinisi yo papier ozolota ndoto moko ozolia na butu ozolala yango nayebisaka bato meme bato bo physique motu moko ta kozala na koma bazwa badocument ya société bakesinisi contrat alors lokola esalama te Nzambe oyo tozosambela tala romain yango tala romain ndenge apesa biso tokonfese totatola asalisa biso alliance inconsciente makambo ya Nzambe eza conscient mpe eza polele soki olingi osali soki olingi oboyi aforsa motu te me oyo ndenge ni ya molili bakomi koforce bato bakomi kokocha baninga na makasi bakomi kosintie baninga na makasi bakomi ke toza moke tokoma ebele te ye mpe tozwa ye akomaka na ngambo na biso ekomi na makasi yango omoni ke Nzambe oyo aza Nzambe malamu parce que aza motema malamu aforsa motu te ozomona me yo renonce na mabe mpe kabwana na mabe papa pasteur papa wana oyo bombamaki bien okanisa na komona te Nzambe abomoi azwa lokomo repens-toi papa pasteur olandaka ngai repens-toi papa pasteur oyokaka mpe ngai olandaka mpe ngai obengaka mpe ngai moza na misala mabe repens-toi tala ngai servant de Dieu mwana na Nzambe nazorenonce na kindoki ya bakoko na ngai nazorenonce na bakindoki ekosia tozoboya yango kindoki ya makila mpo te makila Yesu ezwa place esala na bomoi na biso eganga na vi na biso tosala vi ya sika na Nzambe tosala soki moyibi wana tozalaki na yango te biso nyonso totatoli tozalaki miyibi tozalaki na mibale ebele mibale misato totika na biso bavi wana mpona Nzambe tolanda esiko na motema mobimba yo ndenge ozwi makambo akala oye nango ntina chere yo kototeka na chere ngako tokiti na flaire papa yo na chere mozoteya ozopumbwa tika te video oyo ekota na motema na yo ebongola motema na yo ochange bana na Nzambe bokeba na bapaster bokeba na bapapa bokeba na bamama tika Nzambe bosantu Nzambe Israel apambola bino bokontinue kosomba biloko na bato baza na makoki bato bana possibilité eza tanga kobomba mbongo te eza tanga kobomba eloko ya kolia comme biloko eza ba sek otobombaka ya kolia boto intégré na mboka mondele tokolia babwati na bango makambo ezoya vraiment eza réel famille oyo ezoya na mokili vraiment eza réel malgré eza nzalaka ya biloko ya biloko oyo ya pamba te ezali na nzala ya liloba na Nzambe soki bomoni déjà crise ya bandi bato ebele bakanisa bato wana baza Nzambe ya solo tout okuka boye bachange babimisi identité na bango baloravisseur soyez prudent peuple de Sion Nzambe bosanto azala na bino apambola bino méditez bien Apocalypse 8 1 à 13 tika Nzambe bosanto azala na bino so na betisi bino libaku na video bolimbisinga soki ke na lobi mabe limbisanga me nakangi motu te ndoki mpona sunga bino mpo mona teke alobi na ngai ngape na bikolo akangola biso na kindoki conscient soki oza nango conscient c'est le moment biso nyonso toza posa tobika
mutu ana posa tikala mabe azate to uti na mabe to changer ya solo to bongola nde mitema ya solo po nzambe asunga biso ekomi ntango kola lobi tobimisa baverite nyonso po tobika yaya lolo ya pete te lolo ya pete te bosepela kutu na ngai ya akourageaka biso ata soki kuta orenonce na televizio azoboya na misala mabe moyibi alingi so te kindoki alingi te mokili okuta alingi te bongo biso baoyo tozolanda bango na batelevizio seki tobongola mpe mitema eza ntango makambo ya mabe te ngai nzambe aloba na bato ebeyeba obika na nzela na ngai ngai nde nakolakisa bino modele soki bino balobi kaka ke o tika kindoki tika kopumbo na butu tika nini alobi na ngai ye na oyo wana oyo ekotaki oyo ekobeta munduki oyo ebeta flèche oyo ekomeka misili wana mpa na ngai yo pokoma putu na butu yo mpoza na bamisile na yo ozomona donc oyo ekotaki yango tika ngai mona azala modele moni moto oyo abiki na mabe ayoka soni ya kotatola yango te moto oyo deja alongwa na kindoki ayoka soni ya kotatola yango te kokonfese yango te mpo biso nyonso baoyo touti na bafamille noire nzambe alobi na parole elobi otanga liloba nzambe te nzambe alobi toza différent te na bakoko na biso nzambe alobi ana teyaki yango te alobi biso na bakoko na biso tokeseni te bakoko na biso babomaka baprofete nayebisaki bino ke biso mpe toya bandoki tobomaki bato na bahôpital na nzela bakisi tobomaki baama bato alors na bato wana bandoki oyo babomai na butu na biso bato bomi na moi nzambe alobi biso na toya bandoki mpo différence ya te sikoyo ntongo na yo osayela bino liboso awa lokwa ma maria lokwa nayebi mabe te oloba te ye nde aza sainte te na sainte te nga mpe naa na mposa na bika nga mpe naa na mposa na kota lola alors nakopona sunga mpe yo nakondima na yo oloba te na nga mo te nasali mabe na mama rebeka mpe asala mabe bongo ndeni azwa marshe mosusu nga kaka natika na marshe oyo alors c'est le moment biso nyonso torenonce na mabe tobongola mitema nakotya yo te mpo silika otala yanga lisusu te ovimbana te tobongola mitema so nabetisi yo libaku limbisa ngai mais c'est le moment otika mabe bakomomona bino yo na ye ensemble ye na ye ensemble yo na famille kingani ensemble makambo mosusu bizarre makambo nyonso mabe ce n'est pas bien c'est le moment kola azomona biso topesa motema na yesu masiya vraiment video eye po tose repentir video eye po esunga biso nyonso tobongola mitema po événement oyo ezoya na ndimi te tokokoka koéchappe nango soki totie motema na yesu te nga na nini nabondela mpo na yo si tu crois vraiment nzambe osala bolamu nabonde na nkombo na yesu na baoyo balandaka nga mpe na baoyo bolandaka nga me botiki na mabe te mpona yo moko olobi ke nga naza 60 naloba na otikaki ndoki na ba 70 estce eza na sens vraiment mama na ngai makambo oyo ozoya oyebisa bato estce eza na sens oyo nga naloba nano otya ordre na vie na nga na 65 me na 60 5 wana nani nayebi soki okoma na 5 wana mama estce eza mpena na sens makambo wana tikaka na bondela lokwa boza conscient tika na bondela na bao bayebi te ke marebeka boyoka mpe makambo ya bongo baloba mpe bongo baloba o nga naloba na otya ordre na vie na nga na age boy naloba na otika makambo na nga na age boy e balobaka bamipesa ba age oyo bango baotika bakindoki baloba yango baza na tuna bango tunaka bango oyoka baoyebisa baza ebele tuna bango baoyebisa bamikatela ba age oyo baotika kindoki bango moko me nzambe apesi biso opportunité baza na nga naloba place na bango te tuna bango omonaka biso yabi nga mpe natya na 70 nga mpe natya na 80 ans baza na bayiba age na bango baotika kindoki yango omoniki nzambe oyo tozosambela ayokela bino mawa mpo alobi biso toyokelaka bino mpe mawa mpo ye papa na biso mpe ayokelaka biso mawa tokozala méchant na bino te tolakisa bino ka ndenge biso tosali mpo tobika mpo bino mpe kosala ndenge moko mpo bobika yango mona azosalaka ndenge mpe nasalaki mpo nabika nga mpe narenoseka na kindoki nga mpe naboyaki ata na bande kopumbwa physique boye te na miyebaka te na ndoki conscient mais bandoto na nga kolia na butu bandoto na nga na osinye pape na butu nasinaka nini naliaki nini alors biloko wana nyonso ezaka sorcellerie moto mosusu oya kopa na yo oyosala confession oyo nalota naliaka na butu nalotaka komona na Kekishasa nalotaka bakanganga place moko boye balota c'est toutes ces choses là c'est ensemble de la sorcellerie inconscient mpo liaka nini
baninga balie na moi basisi bakelala butu makamusu yokelia oke se retrouver na fête se retrouver bolamba nyonso wana eza kindoki inconscient. Alors faut renoncer na yango kindoki conscient osali prière na repentance na tongo lamuki oyebisi nzamba limbisa yokela o mawa na o esalami na butu yo yebite apo bandi ko renoncer na sorcellerie inconscient po bango bakotisi biloko wana na puissance na bango démoniaque nde ba utiliser ba manipuler yo ba lobiso makam na pouvoir na bango kindoki. Alors yo na tongo mwana nzambe mi petola na makila na ye pe renoncer na yango au ndenge yo banda kosala bongo po mokilo monguda satana zo mekaka bato bana nzambe bato bana elembo nzambe satana otika ba otazo bundisaka ba bango na sens wana nde na laksi bino ke nde ba renoncer. Alors nga na zo exemple ya mutu musute poto ba yo finga nga pamba ya ona zo kaka yanga gamoko ndenge na renosaka ndenge na tikaka ndenge na boyaka bino pe bosala lokola nga po pe boto bika biso nyonso ensemble. Amen. Na bonde na kombo na Yesu Masiya. Yahweh nzamba Israël, le créateur de toutes les choses, mokonza l'univers. Yondo bengaki nga na nzela na olobi na nzela na bato ebele bakobika. Moto aza na posa bikisa bato akitaka na se. Ko orgueil yo memela biso shiti. Na mikitisi kolo na sengi yo pardon na mabe na salaki. Na mikitisi na sengi yo pardon etambo na tambolaka. Na mikitisi pe na lati bandiko nga modele ya lolenge nga na renosaka pona zala pembe na una wumena na makolo na yo. Po yondo lobana sofanda makona nga na kosala banguna na marche pied. Kuna to lukaka yo kolo na bosembo poto mona bolamu na po yo nzambo lobi na biso différence ezate entre bino na bakoko na bino. Donc mabe o bango basalaki biso pe d'autres part toza na kati ya mabe wana yango nzambe abomona mutu alinga bika andimaka ayaka ko se justifier te kolo ayaka komikita na motema o David ayaki na epai na lobi nini kolo komisanga motema pembe ça veut dire azaki motema salite kokatela nge tumbu ya liwa te na sakola ndenge osalinga bolamu mutu azoluka bolamu na nzambe amikitisaka kolo po losambo David azoloba na Psaume 51 lobi losambo oyo lingaka ezali komikitisa tala nde na mikitisi devant yo nzamba Israël tala nde na mikitisi devant peuple na yo kolo po te nga Rebeka na bikaka moko bolamu na yo pe délivrance ko ute pai na yo. Bible lobi du cheval est équipé par les jours de la bataille mais la délivrance appartient à l'Éternel. Seigneur Dieu de délivrance, délivre ton peuple Seigneur. Alaksiba na ondenga na sala alaksiba na ondenga na bika bolamu na yo alaksiba na ondenga pe na yaka ko bika ngolo na yo kolo po na renosaka na mabe ya bakoko na ngana mabe onga mona sali na renosaka na yango na lokuta na mabe na renosaka na yango na lakisi bango to yebaki te bango nyonso baolanda ngai eloba mosali na yo kola lobaka na date ya lelo na mokolo lelo ekomami kuna na likolo oza témoin oza inconscient donc baza inconscient papa na moment baza conscient totalisi bango eza kindoke inconscient bango mo bayebi o ezali conscient nga na yebi kako eza inconscient ndenge ba enseignant ngai na leka na ba église ebele oyo mema ngai po nazala enseigner na apprendre ba enseignement mosusu Seigneur lelo oyo esungi nga po na ko renoncer na ba makila famille na malobo baloba likona nga na ba réclamation na kolia na butu na renoncer na kindoke conscient na lakisi peuple oyo ndenge ba renoncer na kindoke conscient na lakisi peuple oyo ensemble de la sorcellerie inconscient po te ba abandonner misala wana ba ya epai na motema mobimba koloba o pe ba mitela ba âge ki ba kobongo na matango boy tango ezali yo kolo tango eza yo kolo na ebisi bango bakeba po yo nde mokolo tango bapesa motema na yo ndenge biso nyonso tozoluka nde lisumi na yo oyo akomi aza te biso nyonso tozoluka bolamu na yo tika te bolamu netalisama na ba o bakosimbama na video oyo ndenge otindela biso maloba na video ya mama serake ekomi ntango moto aza ndoki ayebisa mobali aza ndoki ekomi ntango mwasi aza ndoki ayebisa mobali na ye papa nazalaka ndoki ekomi ntango ya confession tolakisi bandeko na biso base confesser po biso nyonso tosangana tobika totatola nkembo na yo bolamu netalisama na video oyo ezali pamboli mpona bana yo soki nalobi mabe kololimbisa nabetisi mwana moko libaku kololimbisa na kombo na Yesu Masiya na bondeli bongo tobombami na makila na yo tobombi pe video na makila na yo ekende pesa bomoi esika nyonso bolinga bamema ngo na butu kolo Yesu Masiya alakisa bango ke oza nzambe akanda tala bango mpe na lishaka na groupe na bango nde baosangana wana moziki wana to baokutana wana kitisela bango moto moko lokola bango bamoni bakomomesa na moto
kaka moto na nzambe, jugement de l'Éternel, le feu de Dieu, le feu de Dieu, o pena bele la ka moto etumba Sodome, kolo ekite la bango kolo, esala ne rojo, place o ba kobina mabina, place o ba tia bambunda, papa na place ba bomba bilamba, nyonso ezala consumé par le feu dévorant, na kombo na nzamba bosanto, na bondeli bongo na lobi, amen. Donc place vidéo ekende tike meme na bino bénédiction ko meka ko kaka sana na vidéo te na monde butu pour beaucoup mona kaki na moto na nzambe jugement de l'Éternel et ko kita le feu de Dieu le feu et ko kita tika nzamba bosante apambola bino. Je vous dis bye.